c'est pas ezaki pena moment terisa lomo akoga ozana éternellement t'es pas fait rigoler na jet c'était mais c'est pas le moment na moment oyo parmi ba carte ozo gagner na jet c'était alinga ke pe mi poto ki ke voyage au banga ba ya ka na pas perdre oui imaginez pena papa va zo rapenda micro na ye ba leader belé ba sala ngo pa champion na bango ti pas c'est ça moko Rizin Sendoki. Pardon? Rizin Doki. Oh. Rizin Doki ya vinaye. Oh. Rizin Doki ya vinaye. Tala siko Rizin pas yo amona na vie. Tala uzo siko mtu wa Rizin Rizin zalaka na jet set depuis longtemps. Longtemps. Alors moi jet set akena maison mère. Akena maison mère na ba chikito bani ba maison mère bani Rizin galère. Avec vendre soki côté ni côté maïbo tout ça ba blo mo boy donc bon on a ba fali ba li ba via ba maï faire rigolo la koyemba non au départ comme peut faire rigoler les achats OK ma pango mituka bilamba ena on sima mais yé musala les a koyemba donc côté koyemba kutu faire rigoler wana tu auras confiance voilà to là la peine faire rigoler to la musena mettre hôpital so c'est koyemba a oyemba donc parce que ça musana eza kwa sami kando za boye attendez ni pas peso micro ni osala émission au sala des fois to sala ba émission tout so préparer été vraiment bando beto point ni ya musalo linga la pa musala na yo donc ni mon a fait rigoler bana kolezi bazaki on a somo au pesi mwa aboyi mbala orchestre mnene Miska faux chanteur aibi koyemba te musicien mukie orchestre mukie leader na bango mukie ngana leki leader na bango na vivre elle verra bien na leki Miska na vivre Miska leki shawal na bien mwana te aleki shawal te ba koma te na orchestre na bango batanzala mais au luka sunini ba ndako ozoki ndokota wana sala ta sota lelo liboma aleki na émission mwana na Charlie Prince libandi solo ya zoba wana ale abandolo babilo beleza ngomutuna makolo ngo pa mwana ana ndoki Charlie Prince ye musane soki batukaka o bakomi ba détateur ya faire rigoler ya marabango po ba lo ba bêtise alors ye moko Charlie Prince ndoki abimaka na camarade maman bango jiko alala na foot maman foot na quoi na venir so donc malédiction tout à fait il y a une autre mobile malédiction libandi ya mabe na elongwe zelo omona rize longanzala wana ezozonga na poto kuna kozonga bon na poto bato ba longanzala za te sotali David Mombele longanzala sotali David Mombele na poto ma bonga te mais ken pia na moi ça va hein bango nyoso ne mona omoni maman Mbelabel Sendoki apoya leka maman Mbelabel Sendoki maman wana aza mukolo maman na mukolo mais nga nazo comprendre eloko sala mère wana bongo za marque d'affection ya bolingo maman wana tika ko zo bolingo te na vie na ye keni ni opesa nga yimo na pakete mo poto lelo ya ko na poto nazo mama solo nazo na bango za TV ya ko na poto te pakeni ni yimo afana na kwa de chambre sala nga na yebati Alexis Wech mtalo bango tala ti avant ndeka nemo na ngai nga za père de famille voilà donc nga boko la rabatu insécurité boko la rabatu entre parenthèses votre côté la famille na été bana nete bana été suka donc na musique kaka donc ça veut dire que ndeti nga na okende te po na mona azana œuvre moko to nga na rolo voilà pour Miska peut-être pas hérité mais avant na sima moi sinaye aliera fufu là ndundu raté amona bien te na moyi amona bien te na moyi na ba français ta Miska bi français te alors ba français bana maternelle to bana ba dessin animé ba loba Miska senzoba bango na badadi mola na nisu sangisi bango wana baza mayele te donc batu mo mituna bango za bien te dadi mola donc ayebi ko communiquer ta yebi communication te voilà mbote na ba bonso bazuli baku ya kolanda biso na Congo esenga officiel plus que en sigle boaka ebele boaka baike matondo mingi pona confiance bo mesana ko pesa biso na lobaka yango ete soki bino botali biso te seke biso penza tokota la mate like vidéo na biso commenter partager écouter na vidéo na biso mbala na ya yambo yo posaka toujours abonner na biso to salaka ndenge to mesana ko sala l'actualité nous oblige à faire des analyses on est là pour ça to salaka wana vraiment pona yango et kolala kolamuka ndenge kaka na lobaka tatanza komba au batela biso au bomba biso to pese matondo yende kolo ya pema ezalinga wa bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise certifiée to salaka wana toujours pona ko servir
bino balandi na biso. Et un grand merci à papa Clovis Fipa et à maman Doris Fipa, Sharon Zazik derrière la caméra, et sans oublier à la réalisation finale, pardon, j'allais dire à la réalisation finale, Arnaud Matumona Oyazaliwana Lambara Peta Bomobo na biso na ba etando ike na bino. Et un grand merci à Yannick Kuba Mofinuku d'Afrique, Yannick Kuba Yaya, un grand merci à vous, un grand merci à Maître Bienvenu face aux procédures, Maître Bienvenu face aux procédures, pourquoi pas aussi ya Bruno Lubika mbongo ya propre veut dire mbongo ya soin, ya Sam Kunku le nécessaire, ya Maman Aimé Kunku, ya Sam Kunku le nécessaire, ya Maman Aimé Kunku. Un grand merci à vous, Yenani Elvis Yanfou, en tout cas ba Gaulois, Gauloises, ba Gladiator, ba Kofifi, ba Kofiette, boza déjà ya kosepe la peau matière oh ça vraiment ya bio ndenge kaka na lobaka. Restez branchés dans la vidéo na biso tina suka ozala jamais déçu to beta lisolo ya concert ya papa Hervé oya petaki na Kolwezi to moni vraiment kitoko ye mora yembi ye déjà loba soki musicien longwe olongwa jamais na barumba na ye aroyembe na yo to mona ki ndenga yemba ki na place à Rizé ya gola to moni vraiment absence à Rizé ya gola et pesé na ngote to robeta masolo nyonso awa visi en fois qui j'ai dit déjà bonjour mbote na yo voilà bonjour famille yo za na tongo ya kati ya kala. En tout cas, bote na ba abonné nyonso ya Kero. En tout cas, la chaîne oyo Papa Clovis na pesi mbote. En tout cas, chaîne oyo to bana le cas déjà tongo déjà palin donc ba tout o ba salaka on a ba zalaka ba kinana bani donc la chaîne moko boye. Yana maram nango on a raisonné belé c'est ba stade de martyr chawa yebi maram to na pesi mbote na ya Sam Kunku le nécessaire ya Maman Aimé Kunku ya Sam Kunku ya Sam Kunku odi ya Sam yebi c'est ki abox na bopone ya Sam na azura na susu te ngani ngara ko yoka na ko benga ngasa bien pesi nga mbote na Maman Aimé. En tout cas na pesi mbote na l'architecte Patrick Sasa. L'architecte Patrick Sasa il y a un marché là-bas oui niveau tinikolo bambote no côté oza pourquoi pas na ya Bob Satara el roi mokonzambo kalom unique au monde na pesi obo bambote côté oza pourquoi pas na inspecteur Diembelu Kanda na Kolwezi bambote na yo asela nga kuna mais il était comment to yaka ka wana moi tout ça là vraiment bien na Kolwezi. En tout cas bambote na nga na batu tout o balinga nga odi ça nga nga so boka batu biboka boka te so batu mususu mais il était comment donc on boire bateau yo na bango yam Sam Kunku ata na raté ozoye le lolobi na ozoye inspecteur Diembelu so na raté le lolobi na ozoye l'architecte Patrick Sasa so na raté lelo so na raté na 12h tito ko ma 13h 14h a rappeler ngai donc mala moza no na batu no vocabulaire na bango bozoya chaque qui ozo mo liste batu belé mon tout ça non o boka ngate mikolo poni opesa ngani vraiment au Saleni, on te par rapport. Merci pour l'invitation. Très gentil, Elvis Yanfou, en tout cas. La charité commence par soi-même dans les Gaulois, la bonne musique, oyo balingaka Papa Hervé, Motoyambo, parce que Moto ça actuellement, dans la fierté à rumba congolaise, c'est fait rigoler actuellement. Oyo bakulutu aussi batumutuwa ve Koffi Olomide le jeune vivant quoi ta pour amman bambote otaza ya solo les jeunes la mamasi ya komimite les jeunes mamasi ba kotana na Mbilabel. Donc ça veut dire que donc eza masolo donc ça veut dire que vient sur quoi ta pour amman to mona mais biso ba masabiso ba de longues jambes balandi kidoka Olomide ba bobeti moyo sali vraiment kitoko perdant na concerne na ING na bagolo to koya wana bobondo to ya ko soutenir au na biso en tout cas bagolo to linga bino na sepela puis na bagolo ya Kolwezi bola ça qui vous a capable bola c'est que tout ça mama wana lisolo Kolwezi yango Papa Hervé niveau ya mabe faire gola koyemba non au départ comme peut faire rigoler les achants. OK. Mapangu mituka bilama
ena osima mais ye musala eza koyemba donc côté koyemba kutu faire rigola wana to confiance voilà to la rapena faire rigola to la musena mettre hôpital so c'est koyemba aoyemba donc parce que ça musana eza kwa sami ngando za boye atonde ni so ba peso micro ni osala émission au sala des fois to sala ba émission comme ça préparer été vraiment bando beto point ni ya musalo linga la pa musala na yo donc ni mona faire rigola bana kolezi bazalaki wana somo opesi mbwa aboyi atuka na sepelaki na conférence de presse oyo elekaki wana va concert afri mpo bato ebele bamitunisaki mpona billet ezalaki $60 pourquoi bato banomona ngo mokie mpo bandeko mosusu bayaka bakendaki na babete basanti likolo fe rigola kobeta bambongo wana mais mokolo espace asengaki na papa hervé akitisa mpona petit peuple mpona bato tu bazala na facilité ya kobeta parce abeki aza orchestre monene communication ekozala makasi billet $60 bamisusu babeta ba 100 bamisusu babeta odela bato babeta bao basa tobona biso te bato babeta basa bandeko mosusu bazalaki babetaki basa banini mais mokolo eloko tellement espace wana eza planète J oyo ezalaki ya biso awa eke kuna soko eza ya sika ozoprendre baza soko moto ya makasi ayobeta wana c'est le padre ko bato tout baza na mesure ya kofuta $150 te $200 te $100 te mais certain $60 moto akosamo ekonzo afuta yango moni madame comme on ekiminga productrice wana abetisaki fe rigola abi fe rigola te mais ye nde ase plaindaki mpona bafan ke fe rigola tia na $60 wana mpona motu nyonso azala na facilité ya kota fe rigola mpe na motema mawana motema malamu azalaka nango atieneki fe rigola neti atali sikoyo bagolo wana basa wana oyo basepelaka na ye motu so akozala na $60 mais $100 akozala nango te bakota kaka donc afacilité bato etake père de famille etake gaulois suprême fe rigola papa hervé nzambe aloyembo jésus de nuance bataringe papa na biso oh lelo tomoni vraiment aloba déjà que musicien soko akei aotikala komema ni barumba na ye ni mpe yaleka na tv akolela donc akolela te tomoni vraiment absence ya rise pese te nde bayembeli tomoni mpe Mathilde de Gaulle niveau papa poli de Gaulle aza expert na chant ya Mathilde de Gaulle wana arata te na bavocal donc aza mystique omoni balobaka oyo aza na biso te aza contre biso mutu nyonso bakoremplace ye mutu aza danger aza te rise oui tokoloba te rise kwa longwe lelo jet set akomi faux chanteur non Rise c'est un bon chanteur Rise asala ba vocal ya kitoko na jet set asala ba vocal we kanga na ba concert aza so yembi public ezo yemba ba image ça toko critiquer te mais pas c'est ça moko Rise c'est ndoki pardon Rise ndoki Rise ndoki ya vi na ye Rise ndoki ya vi na ye tala siko Rise pas yo amona na vie tala uzo siko mtu wa Rise Rise azalaka na jet set depuis longtemps alongo jet set akena maison mère akena la maison mère na ba chikito bami ba maison mère bani Rise galère ado vanda soki côté ni côté mai boy tout ça ba blo mo boy donc bon on a ba fali ba li ba via ba mai donc ça veut dire que a sengi bolimbi si azongi papa veut azongi na makula papa na ye papa veut a qualité aza ancien abeta ba vocal bien et simba pe ma mobele bele ba memie double Adidas Arena Rise ye kini bo deux voitures vie changer elonga passe ya nzala elongwe zelo mona Rise elonga nzala wana ezozonga na poto kuna kozonga ebo na poto bato ba longa nzala ezate so tali David Mombele elonga nzala so tali longi David Mombele na poto ma bonga te mais ken pia na moi ça va bango nyoso de mo bazana bapoto bango bamanike banini habite poto na bango ya ndenge nini po bato baoke poto monga ba de longue jambe bato keka ba 2 jours mona ben changement mambo beso bango wana bake poto manike azo bonga te vena nga ya pito ken azo bonga te Mombele azo bonga te donc tout ko paté David Mombele ko bonga te po ni alingi ba kisi mingi kisi bebisaka mutu to nda saka bemsona saka ba kisi makasi banana kimi ngana yebi ça zo yana la samba na maison mère on ba kisi makasi donc voilà des parenthèse donc ça veut dire que Nathalie côté ni Rise à kokoma elongi mabe ya pas parce que mun ngana ko passe moko
oyo bafani ebele mpe bayoka tomona carrière ya motu nde ebeba lelo nayebisa yo poto eza cimetière ya bamusicien likambo baloba bamusicien ebele batalentueux batondi tala ebele na poto mais tellement batikala na poto obetani osukaka pa jonga carrière no eza limité ekomi mokusu ezaka na jonga concert mo botie de euros soki 5 euros boye bokaboli bokoti soki $200 bokaboli $50 esili okolie semouli matame evimbi esili donc ça veut dire que Rizé azali na carrière molai donc Rizé omoni nyoka akosi ye akokomona mpe eza Rizé azwi mayele ya nyoka mayele nyoka akana Rizé mayele mabe donc ça veut dire que c'est pas ezalaki mpena moment te Rizé longo akoka ozala éternellement te pas faire rigola na jet set mais c'est pas le moment na moment oyo parmi bakarte ozo gagner na jet set alingaki epe mikoto okike voyage oyo balinga baliaka ye na paper oui imaginez pena paper vazwaka pena micro na ye balider ebele basala yango mpo bachanteur na bango te oyembi osali vocal mongo ozonga papa efabi bimisa baosengo bisi yemba lisusu papa evatekaki Rizé makasi mpe omona motu lowa Rizé le jeune Koffi Olomide ayemba nzembo ya Rizé ayemba mpe ezodike nzembo wana ingeza remixe susu Rizé na Koffi Olomide ya solo wana tala niveau sikoya bagrandeur so siko bachallenge kutu na batiktok nzembo wana no ebimi te me bato bayemba ngo bayebi yango déjà donc Rizé azalaki déjà na likolo parmi pena bamusicien na biso azali mpe parmi musicien oyo azali na carte oyo egani mais nayebi te envoûtement Rizé atikali na poto likolo ya sexe mais tozoloba vérité mais tozoyoka babe atikali mpona mwasi peut-être amoni na ye ke bazwi eloko te ozonga kisasa nde nini babi peut-être paper ve mpe mwa maboko kotala lomba paper vangani nde bato baoloba amoni kasonga nde nini omoni kozala déjà na fait rigola eza déjà ozwi déjà part na vie imaginez par exemple babiso tolobela affaire rigola ndeti nga na voyage ata na orchestre affaire rigola te mais nde tolobela affaire rigola déjà omonaki makambo eza makambo mosusu eza na facilité boso yo moto oyembaka na orchestre affaire rigola yo moto ozalaka pembeni na affaire rigola azwi mikro na ye apesi yo yemba natuni question moko moto lokwa aimé na mbonda moto aka na nsima abwakaka motu te nini te moto lokwa wakaduku Nicolas to Charlie Solo baoya kini baye mpe kini baye mpe makasi bape bakara sika ekoti babiloko apale mosusu ekoti bongo yo sikoyo Rizé na succès bapesa osuni ombongo concert baopesa yo po beti motu nyonso ouvrier nyonso azomérite salaire na ye bongo yo yanga nini faire rigola azwa jet set apesa ekoma ye to azwa oze na oziasi bakoma bana na ye to ndeni to faire rigola azwa likolo na se asombela apesa ye Rizé eloko ebomi omoni mwasi balobi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur soki ozwi mwasi ya bien otrouve bonheur mais so ozwi mwasi ya mabe ve bebi Rizé babi na bachateau rouge no mwa baotamona mwasi babundaka na nzela mwasi wango amelaka to babi donc so bandi kobundisa Rizé na poto donc blague te donc aza mwasi moko amemeli Rizé malédiction na place aya na bonheur na vie ya Rizé aye siko na malédiction so totali tovandi pena saminga totali pena na bomoto Rizé penza kolongo na moment oyo moto oya na succès oyembisaka public donc nga namona yango mwasi wana ataka moto ya mabe oyo tomona énergie na palais du peuple alingi ayembisa public pape avabi yo komi na niveau na te énergie mpe moto liboma énergie apele liboma lekaki epa Charlie Prince liboma ye déjà énergie abela biso liboma ngana na si basele toza wana tomoni moto liboma ayeli biso tuna osola na si basele VIP apese mbo ozo comprendre liboma Rizé nani énergie déjà paper va gagner là déjà ayaka barépétition babiloko moko akotaka déjà babiloko moko bakisi akanga baninga bavoix paper ve ayebisa ye lukelonga nzambe oyemba deya na jet set eta deya ozali na talent ntina zwa oyemba asa mpe deya bavokali na jet set mais oluka so nini bandako ozokende okota wana sala attention tala lelo liboma aleki na émission mwana wana Charlie Prince libandi solo ya zoba wana ale abandolo babilobele ezanga motu na makolo ozo comprendre mwana wana ndoki Charlie Prince ye musane
soki batukaka o bakomi ba détateur ya faire gola ya marabango po ba lo ba bêtise alors ye moko Charlie Prince ndoki abimaka na camarade ya maman bango jigo alala a foot maman a foot na quoi na venir donc malédiction tout à fait il y a une autre malédiction libandi amabe na kana na dia biso monga conférence de presse et pas faire gola ndoki Charlie Prince il y a Laura Tendance ba Laura Tendance moi ça salité là ça ba challenge nzembo héritier makasi et tali bisote na mo ya kina kindumba na ye na orchestre muto kozwa za te za mama ya kala mama ya mukolo osala kala ndoki Laura Tendance oboma ba mabala okota mabala kili vous comprenez ba Laura ata salina héritier leki héritier c'est musicien mukie héritier musicien ya mukie nazo yebisa yo mama so monga nga sona fandi boy na kopeta bana obeta masolo héritier te po héritier ata musicien na niveau ba musicien mo nga na so la faire gola na so la ko follow me de donc na niveau pena makambo ke nga ko bana obeta mambo ba héritier te héritier ata musicien mukie pas même na linta ka fabrication pas même na niveau ya maestro Fabo en tout cas ba félicitations album wana somme qui va dire université en tout cas on a pena guide des générations en tout cas ça guide na yo ka pe nzembo ya déplique pour ma nuance sans filtre somo mais Robin a comme c'est porte-parole abi aligné a comme c'est a commandé porte-parole ba na wana ba Robinho ba na wana ba Robinho ba na wana ba héritier nga ko so la bango te héritier misa mu héritier biso to pesa ye aboka nguna na kitambo biso nde to pesa doki na kitambo moti lelo ganga na tane kanya kitambo biso to na adresse na kitambo yesu wa gangela kitambo adresse ta bango za kawapi blana adresse ta bango za na kitambo blana to kolana ye na pesa mote ibra mo masana leader blana ils ont pris leader donc leader na pesa mote donc ça veut dire nga royauté madame na sola na blana OK et bon yo ta héritier na blana lekiye na koyemba na kopa bana bana musique liboso ya héritier biso kana kitambo to yebango Herblan nazo yemba déjà héritier dans élève abani classe na Saint-Georges qui mara go beta bale to yebi vous comprenez donc nga ko so la héritier te misa mukie orchestre et Miska ndoki ero to sa l'émission Miska Rolia fufu là le pas maman bokilo jigo avant na kana famille maman bokilo OK poto bonso OK poto no kelo là poto za lola Miska sala nini ali aga fufu lala et pas maman bokilo na ye na kitambo akota libala et pas moi cité maintenant et pas ba moi c'est pour moi ça va na pas na bango ba pesa ba moi next na sima afa ça ka ba biloko te ba lela bibembe so tembe obeti to wana okute kaka liboso ya nini ya gene taimba la orchestre mnene Miska fo chanteur aibi ko yemba te musicien mukie orchestre mukie leader na bango mukie ngana leki leader na bango na vivre elle verra bien na l'équipe Miska na revivre Miska l'équipe na bien moi na te aleki shawal te ba koma te na okati na bango batanzala ba porte parole ba tanzala leader na bango a choka so ya kabe bango basana bo benge boss était choqué vous comprenez moi na Alexis aleka na TV Alexis mabele minene aleka na TV aloba héritier que avant na wa deux chambres salon ça veut dire qu'attendez mon ngapi na foutre na wa deux chambres salon cousin mais koyoka sous ba voice ya Alexis wechi yango nenge ya otonga fali héritier leki fali ba biloko na so ba ra lobeza na matala na to lobaki biso ça biso garder silence moi éternel Dieu je combattrai pour vous moni faire rigola avant na kimia mais ba vérité kobima ba kotonga kande ba tonga eto ça ba OK faire rigola za ya mukolo moni mona na mabele to bela magaro mo wanga na meza ye bieza voix ye eza ye mtatonga ki fali ke ba zonyo koma erika ba biloko loba na émission de balambi ye wana atongi président na bango mais mama lobi eza ya solo ba zonyo koma nani les défenseurs loba ki ba kena poto à partout mais les défenseurs o ba beta ki ye pa ba wayo aba kena rapoto ya partout ba kena ba poto ya ronyo koma ba noko ba kovana nenga na vandi boete so ba tenga maka basala mamobele mani ki pa lobango les autres c'est raison mani ka biba misusu ba mani so ba défenseur bon na kata bureau ya directeur na bango misusu aluka basimba bakisi bana olala na ba cimetière po ba kende poto mani ka lobango lelo pe nani les défenseurs alobaki yango bakina poto ya partout ngana yo na bato bota so ba partout
nezala donc pasi malamu na vana kini kena ki ba poto ya bongo poto ki toko ya ngona ko folo minda meni ba tuna ba donc au moment na ki longue jambe ke poto sans ba proposer te lo mo rien mo ya ke poto mo ki toko landa ke poto mo ya bien makasi donc ki toko ba poto biso to kende ya ngona à la longue poto za nango ba tiango tirette ba kanga ba kanga ngo pété ba tiango ba tolte ba petit on pété ezapé savonté poésie là et merci beaucoup conseiller na pesa na mbote na pardon na kati ma lobati na pesa mbote na ba bande on a biso ya kolezi belé pena bazelenga bazelaki o penza to moni ba bogar de la presse qui wana mais moi contre kaka et salagi ya mabe kaka mais et là on m'a bêté soit ba patala be mission nga o nga na telemeli bureau telemeli bureau te na ko le bande vérité bureau na biso il faut ba idaka biso ba idaka mon konzi na biso fait rigola moni e muta zo raté bureau oye moi ko sana ma omnosté administration moi ba parole ne zaki moi choquant te la vérité na tanga na pe komwa mututé na ba ki ba bureau ndenge nini batindaki mbongo ya bacommunicateur ya billet kaka ya kolezi kaka na Congo batindi bomeni bakoli bacommunicateur te bozu bambongo botie na poche au contraire kutu fallait bozwa kutu su mbongo mosusu bakisi su babillet mosusu bato baki ata 20 ata moins 30 et ça moi bien parce que eza nango na Congo c'est ça vous comprenez ce que sona bakongo bozokangela bato et bongo sona so en Afrique boso en Europe na Amérique na Asie et comme ndenge ni donc naki koloba parce que balobaka soko moni ndoki bela avant mongo zika et le dérangeant qui tellement nga ozala hypocrite nga na bongo nga loko soki na ligne ngote na rabonga za mukongo mungala maman na za mungala papa azalaki mukongo personnel voilà donc côté bangala mère na biso za soit c'est na lelo wana ta lobi on malamu pemba moi bosani yo zo siliki na yo kankanda et concerné yo ya lobi malamu donc nga za bongo donc tellement na na bimisi me contentement na ngai on a nango bande rompeka ngamo te bande robele pe ba sepelaki na eloko ante mais état bureau na biso baza et compétent te baza na ba compétent mais parmi bato ya bureau nde bato mitema mabe mitema mabe état bureau na biso za nango bien ba sala musala kitoko mais bato mitema mabe ba na kati ba picha ba kende ba osala nini kuna osala musala makasi promotion est important communication est très important donc ça veut dire que yango na lobaki wana na toucher na ngamutu te donc za bureau na biso na pesi mote na directeur na biso DG Blaise Mpolo ya Polo na benga vi na ngai wapi na vi na ngai na kitambo na kibinda no répéter chez biso na kitambo donc ya Polo vi na ngai kibendo ka ya sele kibinda la dudu zoba ateki bokonzi ateki kitambo ateki ni likolo ya poto oyo dejo ke na poto kala nazo linga iso ba dudu wana te bango tana dimne bango bateki kitambo ba déformer histoire ya kitambo pona héritier po amema ba na poto c'est la fanti héritier beta na kibinda héritier na kitambo beta na orchestre moko te mais ba dudu ba vraiment déformer poni ni amema ki ba na poto na kitambo to linga ba yuma te kitambo ya ta d'esprit on prend tas d'esprit aux amis mon héritier mon kitambo te na ata bokundinga botenga na sama belé so na loba na bando loba on peut eza commune nga na ko défendre ngo atikala kozala mwana kitambo te ngai na botem na kitambo na koli na kitambo na tangi ba classe na kitambo promoteur na biso to kufa Alexis côté nga na présentant on prend batu nyos bana to kitambo na tangi na ba Saint Georges na tangi na lingwa donc na bana classe na biso ba camarade na batu bana ba lelo tangu ba so comparer ba bi héritier lobi atiki no ba musicien ba danseuse ya Fabregas yende lelo akomi ko duka asukola ba musicien ya Jet Set ana na musicien mota Jet Set azui pe héritier batu ba yoka bien très bien moi no héritier azana pema moko te ata ya tex ata muke donc zo musicien moko ya faire rigola ba tselele ba kenda tselele azali sou musicien Jet Set to benga na ye kozwa mise mutu ezake mutu aza en fonction de Ferrari aza wana aza bozwi mais mutu déjà longwa eza par exemple wa rise a longwa ozwi obi que aza mise Jet Set non pour héritier akokate ni communicateur moko ya Jet Set ni musicien moko ni danseuse moko longwa Jet Set akepa héritier pour kozwa ni
oza film porno toni tosuka na wana mpona moni oye mabe makasi c'est ma vérité pour net par exemple nga vu si fugo na lo de la faire rigola na ti qui fait rigola na qui pas héritier pour pesa mani pas que nini opesa nga yemo na paquet ya mo na poto nazo ma solo nazo na lo bango da TV ya ko na poto te pas que nini yemo avant na deux chambres salon nga na yebati Alexis Wech mtalo bango tala ti avant ndeka nemo na ngai nga za père de famille voilà on peut nga beaucoup la rabatou est-ce que rita beaucoup la rabatou entre parenthèses boto côté la famille na été bana nete bana été de souka donc na musique kaka donc ça veut dire que net nga na okendete po na mona azana œuvre moko to nga na rolo voilà azana nzembo moko te ya malonga nga na rolo de la ba concert abeta ke pola voix ezika azona abeta concert mo na bandal na ba kermesse vous kauki des chansons pas vous eziki. Merci beaucoup Elvisia Futoko ba et le moi makelele ça la ba moni fali na Bruxelles kuna balobi ndenga ye bongo e risqué mais noir concert ya UNG ya rien ya Koffi Olomide ba ni là jamais mon en a fallu azana possibilité te ya ko combattre mon jalousie mon kelina mutakela ye voilà oyate vena biso obeta concert na ye et ozala na impact na idéologie parce que ba Koffi Phil ba Cindy Love ba mélomane na bonne musique nous les Gaulois to ozala to soutenir veut passer ba te belle bana nzala ya quoi d'accord man bana posa ne via tala moni ko folo minane bo moni bo ko folo minata grand OK ya blague te fallait ça n'a pas même nzala ko folo mide bona na mangungu wana sala te fallait ze lo côté devant ko folo mide pe na musique à Congo fallait représenter rien du tout mais na zo biso vérité moni on même na kufa na vérité na moi a représenter le côté fallait ça parmi bato ba fouer musique à Congo oh là là aza parmi bato ko ma musique ya Congo. Ozo pa musique ya Congo oyo ba grand calé ba moni la passe rumba congolaise. Ba grand calé ba moni la passe ba taboulé ba mama dilu système ba papa wemba ba Joski Kiamukuta ba faire école lelo faire école dans la fardo. Les garas de la rumba congolaise c'est faire école. Voilà. Mais ce qu'il y a ko bafouan donc ça veut dire que la cause Mutalobi fallait grand chanteur. La cause c'est tobeti marambote la cause c'est ayebine omoni dendo za la cause c'est ye aroye bisabiso ne ba saison na dendo dendo ezaka mafuta o eza mafuta te parce que la cause aza mutu ya mutumbi bata tonon na capella donc mama musique ya ko solonte mutaya na virgule ngo ya batu ya Thierry Finit Thierry Finit tellement il y a des minutes qui va notre travail na Thierry Finit il y a Thierry Finit na besoin moté il y a dans notre travail trop il y a bimi liboso na ba maison mère wana ando beto bloka Finit batem ça Finit batem ça la côte mais la côte c'est king wana aroye matin donc ma king munene wa ba kachira mais bon oye mane Elvisia Mfu donc ça veut dire que vers la biso concert veut quoi d'accord man concert na yezali voilà na te sexe na nga coupé so ko folo mi da beti concert wa te ba kati sexe na lobi ngo na TV ba tu ba otala biso eza chaîne otala mara na te sexe na nga a coupé so ki fali ne ba lo ba na ta menwa na concert ya ko folo mi de ya Nigeria na ba ni le so ko folo mi da beti ngo te sexe na nga coupé tika boye ko na ta nga coupé merci beaucoup. Faut faire betango, faut le mettre en danger. À betango, biso ba golo to soutenir na ko à ton de sango. Merci beaucoup. Et lelo maman Biabel, oh yembela nana ketchup zembo niveau romio. Ngape ku ketchup na lia ngote za ngai. Ketchup na lia ngote ngai fo. Niveau yembela. So moni pe mona mwasi mo bazo pesa ka ba koma ba ketchup. C'est que ça moi loko ba tami sape ko mangai. Donc c'est que si c'est madame écoute fort. Na la grandeur ya maman Biabel lelo, oh yembela moi ça fali, oh kumi ça fali. Et suite ya Koffi Olomide bon omoni ba détracteur ya vena biso kwata kwa nga lobelaka fait rigola mais soki nazo kota moi muke mambo ya Koffi Olomide parce que ça va bien na biso voilà très bien respectera les qui n'a fait rigola aya na ba concert à faire rigola toujours respecter ba golo omona na ba émission na ye na ba dire na ye ça bien pona ba golo pourquoi pas biso ba golo petolo ba zone c'est là sincère lelo omona ba détracteur tout ya Koffi Olomide ba qui n'est pas fallu pour Kenza Moutali Bosso parmi tes mais Moutali Bosso luka nous via Koffi Olomide ma koka akokate Moutali longolo n'était que danseur
ozaki musicien ye mam na kibina na biso na bina pe bina na bina wa ayiba ngo pasele oye danseur ba transformer yo ba créer yo ba façonner yo ba sali yo ni chanteur ata mutu ano yo bundise banana tongo tina po kwa nzamba okotela atoyi na butu atoyi na moi oye na voix normale oye na voix mabe nzamba okotela parce que otala kolongola mutu beta bafali bazaka na ngo fala utana beta souffrance makase ba mama ya makelele wana zombule beti ba matili kwa ba kiti mambo belebele ba longolo neta wana fallait outil aligner musique mais musique a non lignété donc bina ba longo en état danseur ba commission chanteur c'est pas facile et on a ilunga toujours à se soumettre à pas faire rigolo azala toujours pas faire rigolo parce que longo les danseurs le comment chanteur direction on a ba fali l'alignement ba fali ba ba ilunga danseur ba créer comme chanteur donc là ba ya ilus na pe c'est montre donc ça veut dire que tout le balelo papa Hervé sauter papa Hervé na fali papa Hervé mtala formateur papa Hervé formateur a créé ya ilus dans le néant fali na formaté a format nani ko yemono azana bien formé ta kata ku avant ba chanteur na kuna ba yebi ko yemba te ba faux chanteur ba kara ko bina mona 8h du temps biso to ba no bi misaba mission na biso ba osaba vocal mona était na kolezi ba mise ba osaba vocal mais ba mona wa munena wa kachira mundi ko bina o muso azala pa chi l'état bengane faux chanteur ay mal comme na tono ko bina donc chanteur ba yimba ko bina za nango sima ce soit mais ko yimba voix faire rigolo lelo ba to le pont na voix danse faire rigolo bina sous danger mais ba yimba lo bena pont na ko yimba donc ça veut dire que ba détateur ya ko folo mine belé ba qui n'est pas et pas fallu pour ba luka ba nou nani bon mambi ya bela luka nou ko omoni maman mbela belle sendoki apoya neka ba maman mbela belle sendoki maman wana aza mukolo maman na mukolo mais nga nazo comprendre eloko sala mère wana bongo za marque affection ya bolingo maman na tika ko zo bolingo te na vie na ye mo ba bolingo mama si aza na ngo d'après ce mama si donc alala na mobali na ye bala mukana mobali na ye so maman mbila zo ngote ay maman mbila ko za mbila maman mbila belle mbila so maman mbila azo ngote donc atikala jamais ko vanda ti a commis koko bongo atikala jamais ko vanda na ko mona mobali yo moni so passe wana deuxièmement na mona neti mère azanga na poste avec quadra so tellement sikoyo amona déjà mama si akanga mote mama si olomide akanga mote ma vena biso quadra ko ramal donc espace exact omoni baso so comme na âge moko boy ozolala na mobali to la mobali te et comme ça ba on kanda ya solo et ba comment na kanda so sindi na âge na mukie fleur d'âge pour sindi na fleur d'âge ça penza na no abena na table là consommer quoi d'accord amani quoi d'accord amani ba na table là consommer sindi manalo be asko makambo ya lit conjugal comme maman lit conjugal pe ça va te belé kanda do yo ngona sko maman mbila zo pese kanda makasi atoku misi na yo soki ketchup na bino etali bisote etali ko folo midete ni chaud ni froid mais zaka ke ki mutema mabe nde bimisaka kindoki ngo mutu so za mutema likundu ya mutu ndeko maso kindoki so ndeti mutu lo asindi lekera sala mère wana ni to ko folo midi est-ce que maman mbila wana soki mbila akoya pina lo kumisa mono fali to ando koyembela mono soki ketchup soki nani ko anana koneza anana ketchup soki nani nana na pesi mère nanga ya nana mbote mama wa blana nana na peso mbote wana pena so mon mère mama wa blana ada pe mère mama dirigeante ya Cora na biso camarade ya mère Alek na biso nana na peso mbote batu musu ba finisa ko mo nana la ko mo ba nana ba ko mo bien ba ko mo ba basambela ba ko mo boy donc biso mama mbi wana talité biso etake ba goloa pour soutenir des Folomide Ian Jarina et Betama avec force avec un partenaire idéologique. Merci beaucoup Elvis Yanfou et Tandoike et Robin Gonga Toke. Mais tu vas retenir que pour battre le barato ce qui m'ont hérité alors ça va me faire hérité à côté kalaka jamais la vie n'est qu'on va me faire alors ça va me faire déjà fini ba golo ba silika kike
Odile Manzaka asa net ba déjà interpellé qui se paye à Moka actuellement toza à bonne terme na maison mère le roi de la forêt autorité pour le roi de la forêt conservateur beta na fikini na lobela qui on a une mission et que negi toko maintenir sa sécurité na vie na ngai surtout coûter na zo ba 50 mo ba 100 na solo rane bien papi ka koli ya masebondo vie na ngaki tambo ya mabele mobala mama linda mais bato ba ya ko ta guerre entre ba na maison mère na jet set ezaka mono Sankara papi tu le collecter ngama azara so kepa fali wana ba po ba belle famille barakuna hein ba famille mobile ni barakuna donc so ka kuna ba famille mobile saka barakuna famille mobile to famille mobile na yi barakuna donc ba comprendre mon to comprendre te famille moi si to famille mobali ya Sankara bazaka kuna do ba camarade ya Efanjo banani donc ye neta bo Efanjo kanga da catch ata ba to Efanjo ba takewe raso to mona ba Alex ba takawe rason ye alarme obimate alarme kufi puis les sili charge mais ce gars a fait aye donc ça veut dire que ye soit meki ba obimisa vidéo ba la vidéo ba obimisa vidéo ezali donc ça veut dire que bango ne ba ga ko tsama moi-même ko na moni mo na on Sankara appelle mi mo kinya donc on a bisa ki CG katakata benda ba matoi na ye pa Odile Manzaka moi sin Nzambe CP ya moka na sepera na ye o mona ke mona mo sikata bana mbali a communiquera bien mais to bendi ka matoi aleki vient njora na communication aleki njora musika njora salité ya ko sa mama ndeni njora ibolo baté mo na solo on prend ye na tana comme ça j'avais le roi Kizengi asuko ya reba kale so j'avais na Dubai ya yo awa Dubai ezani Dubai ezana ngara le ngara Dubai ezani mboka moi makasi polisi côté ba ikula bazali l'équipe Dubai voilà donc ça veut dire que a communiquera bien Odile Manzaka tout cela on est bien des photos comme maman appelle era avant que pota na stand na mo na nini na bénéfice na to no vanda so ya olieza to lie ya omeleza to meli to do ça là vraiment mais alinga zone sko so nga kota wana déjà ça c'est interdit zone rouge to ya pena mabe pour la sécurité ça a déjà ouvert so yé to yé mais o za ka ba effectivement de petit poto yoki to za so to za ba preuve tangible to zo yo ka ke moino héritier azo le ka pareil azo tinda ye pa dit que ya solaire mon ba ministère monsieur jet set ba communauté monsieur jet set pour pas zo ba ministère ayaki a coopérer mon Congo et simbité muto ba lobende mon Congo simbité mon Congo a bloqué a gagné na téléphone pour mon Congo ko ça ne peut hériter mon Congo déjà jusqu'à poto akena déjà poto na fait rigola a okene sous poto mon Congo a le roi a fait adopter il y avait une chose Didi Kinouane Didi Kinouane a soya ça ranaye a foutre le palais donc ça bien un peu ma kito a lugani pas hérité pour Michka peut-être pas hérité mais avant na sima moi sinaye a lire a foufou là ndundu raté a mon a bien été la moi a mon a bien été la moi na ba français ta Michka bi français alors ba français ba na maternelle to ba na ba dessin animé ba loba to ba Michka senzoba bango na ba dadi mola na misu tangisi bango wana bazam mayele te donc ba tout mo mituna bango za bien te dadi mola donc ayebi ko communiquer ta yebi communication te bon ba yebi ka ko ya ko critiquer ko ya ko boya bato ba l'équipe donc ça veut dire que Odile Manzaka moi si Nzambe ce pays ya moka to za bien pena wenge maison mère za parler na biso je comprends faire rigole à chef éternel ya wenge maison mère alors il y a liboso bana tout ba ya na maison mère donc ça veut dire que fils aîné zara nani odi la cause d'été la cause c'est pas yemba faire la cause c'est rendre ligne la cause c'est de l'homme tabelara merci beaucoup non bela malade à 4 vous comprenez donc ça veut dire que ba ça la wenge maison mère ba la cause c'est non té pour faire à outaki 4x4 ba yé ba créer on apetaki on a émission na parcours donc ba la cause c'est na rota bonté la cause c'est muta dendo merci beaucoup code 16 lelo oyo to zelango en tout cas to ana nzala ya kozela ba nzemba kitoko siko nzemba rize zala kaka bon nzemba rize na mama panga pour déjà bien peut-être que dans suka bon wana siko dépendre na mon compte OK aota la siko ningi au ye pas la décision ye motaza na administration na ye azana na bato yo gérer oyeba soki école c'est masuba bimisango to ba otika
to ba kolongola ba vocal na ye to ba otika to ba kolongola ba cœur na ye to ba otika wana comme wana ce qu'on a département na ngati on est ce qu'on a battu ba gérant ba yam polo DG polo ba wana ba yemoko numéro 1 Gaulois suprême ba faire Gaulois wana ko poser orchestre mais départ te au moins départ nyonso ata relation amoureuse moto bo vanda na bo mesana ki soki bo kabwani ça la passe risé ata parmi bamiara l'orchestre kokena ye personnellement sotobi personnellement netingai ena yoka ko sala nga passe ndabenga nga mutapota singa risate pour anima ki onte ena koti sur na réseaux sociaux pene panjani et ça nga passe na la talent o risata nango na tala musalo azana ngo na tala place o papa reval ngi amemela e au moins les personnes là au mot pour te okata na biso au moins lelo baba maestro Fabro ba bimi lelo c'est bon maestro Fabro bien au moins lelo ba maestro Fabro bimi si ba bina filé lelo pas de bon ma bina filé victoire somo surtout nzembo ba bina galiga en fait et bimi senga man mi ça na romantique ça na mawa obi mena mato ba ngaba kutanani ngaba kuta Chiquito mon niveau faire un homme mais la Chiquito faire un autre la Chiquito star donc on va nous dire ce qu'on a brisé babi miso benake so lelo na ozate au communauté leader moi ne ma so asala ba misene pour mise so lo ngona Villa Nova a que c'est msoute a comme maman leader Chiquito a perdu Chiquito a perdu à Caro a perdu a kokyo maîtriser succès bato ba ko se tala lelo via Chiquito mais lelo yo on a que ba Fabrice ba bini ba kuta Chiquito déjà leader dans aucun cinéma moi bien vous comprenez non ça yo ba ratane ba Caro barata ba Caro mais so lelo riza so tele te ba Fabrice ba longwa na ba moment esengeli ba longwa rate po longwa abeti da ba Diego Misi ima eme asala ba vocal tata kabila nuna a pesé qui déjà à quelques moments à quelques carottes dans moment c'est bon alors on est bien on tire le bon terme voilà ah qui m'a la pototé ayani na kino kese zo na kin akuya zo na poto voilà vous comprenez donc ba tout ba bima bien ba ça va faire rigolo alors on a bon bien mais si on sonne lelo riza linga zonga ou bien dupidi mboka linga zonga po dupidi pa emi longela ne awa na kisasa tupidi a longwa te to bengana tupidi ndoki liboma donc mutune za bien te merci monsieur tozo ngisela déjà passeport na yepe tupidi bandoki muso mo pona bengo bandoki ba kata carrière na bango dans les pamba tupidi azana talent Écoutez, et bibi, attendez na talent na ye. Pourquoi oui, cause à na jet c'est faux na talent. C'est ça. Sozana do na jet do na talent te ba ozote. Ne ba katara batana mo yona benga mo bandoki ya ba vi na bango. Tala tupidi. Vini ya komika bo trangale ka. Merci beaucoup Elvis Yanfou. Nelson Asuka, Liloba Suka, bien que ce monde a tout n'a guilloté. T'es normal, tu venais et t'es bien, ba Gaulois, ba Galeto, ba bonne musique. Cold 16 bientôt la Zoya, tout c'est pour un niveau ba mission na biso ba yembi. Album, Bobby mis avec album te. Bobby mis ça na binote, so regarde Cold 16 bimi. Bon Bobby mis ça, botika. Atika. Bozon son ba studio parce que niveau Igor Luba sa yembi. Tara Igor Luba sa commandant nzembo. A commandant Charge Lokambe. Niveau Charol Gola Yembi. Niveau Ferrari, Tara Ferrari Sugo. Non, elle a bêta dans un bon na maison mère. On peut faire Yembi Lisusu. A Yembi Makasi, au jusqu'au niveau nani Mao Chechum. Maman nangai. D'abord Yembi Mabe, ba Yembi à niveau 0 donc. Jet set c'est appelé au gars complet OK na yo to bossa ni tel concert ya Kolesi somo ya mati de go ayembi ngai ya mati de go ayembi tout makasi fodon tout à après bientôt là dans quelques temps on va call c'est bébé bonga et obimela biso ba dédicace numéro de téléphone donc numéro de téléphone en plus 243 89 51 81 641 plus 243 89 51 81 641 on a numéro na 24 sur 24 et ça la quoi on a bien encourager ngai ba remarque to linga remarque pour toi battre mais ben j'ai on est les caractères pour so bien pour enjoyer ngai na rozongi sapé mais so bien pour pesa ngai remarque moi côté on le ba qui bien mais faut le bango boy na rwandi pour mouton di ma remarque était ça la niama ça veut dire que benga so appelle ah ya fou
namoni to alope taille mo kolimo ezana peso ezape mabete ezape na kitoko bamoti na papa Clovis en tout cas le boss papa ya bana papa ya bana tika bana ti bamoti na kotoza ya ça me kuku le nécessaire na biko kotala ngai bamoti na ya mama aimé mandoi mama aimé bamoti na kotoza inspecteur Dieu Melukanda bamoti na yo na batutu o balani biso na Congo elengi donc kunani Congo Sengo Keo. Donc, en tout cas, merci Nabatou, merci Penaï. Merci beaucoup, je vous en prie. Elvis Yanfou, en tout cas, et rendez-vous Ezara Awa na Congo et Sengo officiel plus que en sigle. Merci pour la confiance, Ndenge Bolandarabiso. Merci infiniment et un grand merci à Papa Clovis Fupa, il y a Maman Doris Fupa, Sharon Zazu qui était derrière la caméra et Arnaud Matumona à la régie finale. Et vraiment merci beaucoup na Balanti Bonso Balanda qui biso zakinga wabino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Un clin d'œil à mon fils Chrismi Mavungu, maman t'aime énormément et Bonso Balingaranga ngapena lingabino. I love you so much, bye bye. Mais avec Given, invitation en bois, netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow nango, jardin de Dieu. Invitation boy, bon mon colo fait il a tamabé. Maison Given, à Bossali Binoté, à Tcheli Binoté promotion congolais à Pamba. Maison Given, Balingambo Kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez.